la République de la frappe. Eh, les amis, non, les Congolais, bonjour. J'espère que vous allez bien. C'est juste de moment on fait des petites aspirations comme ça. Tout ça. La République de la frappe. La frappe, aïe, la frappe. Bonjour, bonjour les Congolais. Oh, vous allez voir, Bazali, vous allez misala, bon courage. Tout ça. Donc voilà. Invitez si vous m'entendez, aimez, partagez. La République de la frappe. Mon soit dit kaka brisé Congo. Nga nazo ebate ce qui esprit nini oyo. Ya ba Congolais esprit ezanga mawa. Bao bazo bukela bango bandako mabe. Bao bapesa bango mbongo mabe. Bao bazo kende ko signer ba papier mabe. Donc bato moko irrespectueux et surtout irresponsable. Donc ozala mboka moko oyo penda que oui, mboka ya bas enfants na bas enfants. Donc mutu moko apesa muninga conseil te. Bomoni dans les familles de moment, en fait, il y a des gens réfléchis. Quand ils commencent à donner les conseils, les gens là, ils ne veulent pas écouter. Nde ba Congolais wana. Osoko na penza batu moko boye bakoti na makambo moko tolo baka awa mikolo nyonso. Équipe nationale na un individu qui fait sa passion pour comme métier. Et ça deux choses distinctes. C'est quoi batu bakomi kolo bo Tshisekedi. Baluba penza il faut botika ko, en tout cas baluba botika ko se victimiser. Parce que dans tout ça, Congolais ndaza victime na bino. Il faut tolo ba vérité. Era kabila tozai koloba awa makambwe. Oh mina sema, mina kwenda, mina fwanya, toka pale mita kupika massage. N'est-ce pas? On parlait. Le loso kika kolobi likamumulu basali comme kocha fachi liboso. Oh, boyini fachi. Oh nyoso bozo sala pona fachi mais papo yibi mbongo. Papo yibi mbongo eza makambo fachi wana toza muyibi. Il faut tolo balaka vérité. Oza muyibi papa o yibi mbongo ya l'état. En complicité na ndeko na yo Israël Mutombo. Ba Israël Mutombo la cause à les Rwandais. Po musala o Israël Mutombo sala kawana tomoni angote. Donc un monsieur qui est toujours dans des dossiers, un journaliste à la débile, qui n'est ni compétent, ni éloquent, un stupide qui ne sait même pas poser les questions. N'est-ce pas? Un monsieur un incompétent notoire. Il pose des questions sur la vie privée. Moutoye na makamuna a présenté album a comme kokota makamuna ya basi, ya bana. Donc on comprend que un villageois c'est même pas une personne non éduquée. Israël Mutombo, Azaka mal éduqué. Il ne sait pas où il peut s'arrêter. Il ne sait pas quoi faire. Donc akoya wana azoso makamuna soneti maboke. Si ko yebisanga ba journaliste ndé modèle wana. Na comment on a une vidéo en fait on est comment je dirais ça bakeko déguerpir kasongo mwema. Mais tu vois que papa wana zalaka na la compétence kasongo mwema ya mayamba. Ozobo la penza que oui papa oyo azalaki na compétence parce que tala bakaye, tala ba livre, tala ba dossier. Soko ke nanda kwa Israël Mutombo kuta ba biloko nyonso to. Tala ba livre ozobo na ke o papa oyo a journaliste. Botiela nga ba cœur pour protéger vidéo pour partager. Ozomona ke oui papa oyo azalaki mutu azosala musala. Tala ba dossier ozomona ke aza journaliste penza zaki kokoma. Mais neti congolais ayebaka importance ya papier te, modèle pe bakende ko déguerpir ye na kati ndako ngo papa bato akufi. Donc ozomona tala ba dossier, tala ba papier. Ozomona ke papa oyo a penza journaliste asalaki sala musala. Que papa yo azalaki journaliste ya solo ako sala musala na yazaki ko sala taba note. Ba Israël Mutombo ala baza batu moko oyo bazwaka ba dossier batu po bafuta bango mbongo, bato bazala ba problème. Genre soki ba yibi yo mbongo na yo, OK kuda bango nde ba justicier. En fait, c'est comme les shérifs en fait, tu vois les temps ancienne wala en Amérique, les akasoki mutumoko bozo devoir yombongo, ok pas mutumoko boy, comment on les appelle les justiciers en fait, les justiciers illégaux. Donc akoya a fini au misapi ou bien akabati mwana na yo asali ya a ebisio ko sala e boye soko futi mbongo te. C'est ça ba Israël Mutombo baza bango ba journaliste te. Donc c'est des gens en fait qui récupèrent les dossiers des gens. Alors ils sont payés en commission en fait. Tu vois, ceux qui ont mis les problèmes et puis en décollagai
c'est des choses qui se fait, hein, des choses qui se font. Na TikTok, yoka tozolo babakambo justice, balobité justice ezalaka. Neti moi si a caméra, so eke pa ba journaliste wana, bako médiatiser eloko na ye, au moment na peta caméra boutique est tranquille. C'est ce que totuni. Ah, voilà justice. Voilà. Donc mutu soka za na problème akokende na loi te, il faut kende pa ba journaliste neti ba yoka eloko modèle bazo bebisa ba congolais. Donc, ma baby, ça pensa à Congolais la mitou la bango que oui, si tu as un problème, au lieu d'aller porter plainte à la justice, au lieu d'aller demander faire de recours, de quand on a appel, ça la net procédure judiciaire et zalaka. Ma Congolais m'a pensé à bango, ma baby ça bango mitou balobi, so que ça a un problème boye, ok la justice, allez ok ce qu'on médiatiser en gros. Ok, pas Israël Moutombo, c'est quoi Israël Moutombo Moutombo qui est la solution. Donc, Israël Moutombo, c'est comme tu vois, les mafieux comme ça, à l'époque là, il y a un Far West boye, les Alaka Batumoko boye, ceux qui baillent, ils ont la nyonga, supposé, ils ont qui mbongo moko boye gage, intérêt, mati, ils ont koko futa test comme Titi Moutombo boye, na mundu qui a zo salango boye. Alors ça mundu qui boye, et pas ça yo boye. Donc, quand tu as yo mutu, ceux qui ont foutu de Israël Moutombo wana. Donc, si vous avez beaucoup de gens qui ont manipulé la justice, donc ils manipulé le gouvernement. Vous comprenez? Ils manipulé le buzz. Dans la malhonnêteté à Congolais. Il y avait le monsieur ici, comment il s'appelle? Le gars là qui traînait un moment avec Didi Stone là, qui a fait sortir Yakuza wana. Comment il s'appelle? Damso. Damso, il a fait son bon. Donc, peut-être Damso peut appeler Mbongo, mais il n'y a pas beaucoup de wana. Damso peut-être dans une bongo, appelle beaucoup de mbongo. C'est comme beaucoup de gens qui ont dit mbongo. Yo, ozo ke dekobunda pour la bitumba na yo. Congolais yango tozo yebisa binoko, bozo ka internet neti eloko eza outil moko très nécessaire pour la communication et même pour l'éducation. Oui, parce que les Congolais, vous ne voulez pas apprendre. Bino bozaka na makambu ya Fati Beton eko ebisa bino likambu. Batu moko bo ba eko ebisa bino likambu. Ba Congolais bandimbi na bango kaka balobi oui, eza bongo. Et pourtant eza magouille. Type balobi, hein? Moi j'ai pas encore vérifié, j'ai pas eu le temps. Type balobi que type wana zade na combat mon côté et puis li solo wana etali Congo te. Eza li solo ya neti Michael Jordan akie ko beta neti na NBA eza nango équipe nationale ya américaine te. Neti Tyson azaki ko bunda kuna eza makambu ya ye na Don King. Eza likambu na Tyson na Don King. Eza likambu moko teke o eza likambu ya gouvernement américain aya kuna kotala Don King. Te Don King mutako misambongo na ye amusé. Oui, à commission en tant que manager ou en tant qu'organisateur, il y a organisateur, il y a combat, à Bimissi Mbongonae, bah miser sur Tyson a qui bimata bah Mohamed Ali. Maintenant si quoi auto tunaka, est-ce que fédéral, équipe fédérale, il y a Congolais, il y a foot, il y a Banine, tout le monde en France, bah tout le monde qui a bondi Makamounae, Yemoko, elle est comme la Makamou Jeux Olympiques, elle est comme Makamou mondial pour représenter la France. C'est là où maintenant, bah Français, bah Yaka Kobima. Maintenant il faut avoir les capacités. Il faut prouver que oui, voilà, la sélection et la capacité pour la fédération, il y a français dans n'importe quel sport confondu. Mais ce qu'on a au Congo, bato baza qualifié comme maloko mwamboka batiki bango na stade. Bana basi moko boye, il fallait pas que tu mettes football. Vous se rappelez la makabwana. Bana basi moko boye balala na stade. Ba mususu ba abandonna bango kuna na Colombie et ceux qui n'amboka nini l'Amérique latine. Vous vous souvenez de ces histoires là-bas? Les gens qui doivent vraiment représenter les Congo, les gens qui ont vraiment besoin de représenter ce pays-là, batiaka bango à l'honneur. Batiaka à l'honneur, bato baboma, neti baboko le wana. Ngana mona garçon na gagnaka ceux qui garçon ceux qui type wana. Erakendaki koyambaye bake koyambaye pas ba Fati Beton, na mona ki ango de mauvais œil. Regardez comment ils peuvent manipuler. Moi je connais nazana mwana moko ya ndeko na ngai abetaka na Paris Saint-Germain, na équipe ya basi. Oui. Oyebike abetaka na Paris Saint-Germain. Abetaka l'équipe de France. Bandeko biko Kongola koma muyibi, papa na maman ne ba pasteur. Oui, il faut te le barabino, hein. Papa na maman ne ba pasteur. Au moins na ba vacances na Kinshasa, Fati atika musala akenda ko accueillir grâce. Grâce à l'équipe de France, grâce à la Paris Saint-Germain en tant que fille. Il faut que tu dérive bandekonanga et puis surtout yaka wa ko épargner mututé. Bota la modèle mboka wa desali. Na ebite ceux qui fatiaka yambaka bango soka pesa ibambo mbongo wana na kolobananga te pona mona kité. Na monika ka ba parents na ye ba pasteur, ba bibisi bandekonanga ye eza blaguité.
soki boke kobeta grâce abetaka na Paris Saint-Germain ya équipe ya basi et puis abetaka football na équipe de France. Sikoyo bake vacances na Kinshasa na baboti na ye ya ba pasteur bakomi kuna bake pa fachi fungola bango tala porta munene bakoti si bango do balongo la bato bazana poto yango nga nazo comprendre binote bande kwanga so toye na bamboka oyo tozo yokola makambo ebele. Moi je ne comprends pas comment est-ce que les Congolais parviennent pas à assimiler les leçons de vie. Je ne comprends pas comment est-ce que les Congolais ils ne peuvent pas constater la différence entre la manipulation, le bien et le mal. Quels que soient les pasteurs qui ne soient. Yango ba église wana ngana otio soara muninga na ngabo na tongo awa azo ibisanga bakambo oweza neti job akendaka akweyaka nzambe alokota kayika bila ye oza sir bakambo zolo ba parole wana eza ba parole ya ba loser. Tu es tombé, prends tes béquilles, marche. Tu n'as pas commencé à évoquer des histoires tu ne connais ni d'Adam ni de Ève. Yango na koma komi tuna nzamba ngwa ba Congolais. Asaka nzambi oya buzoba, il faut kaka beti sa yo ba fimbo, il faut kaka koti so ba maladie, il faut kaka à faire passer ba biloko moko ezanga tina po honorer. En quoi est-ce que biloko wana eza logique? Bande ko ngai. Est-ce que bakambo les aka logique ovandi ka bo nzamba beti yo neti ngana ko ba nzamba yina ngai? Ah oui, il faut naloba na bino parce que il faut tolobaka. Donc na koloba penza nzamba inanga. Depuis que j'étais enfant, nzamba abomi papa na ngai, n'est-ce pas? Donc eza ba épreuve. Nga mwana muke na yebi kutute comment est-ce que na ko sanzo la ye, na yebi kutute comment na ko leto la ye, n'est-ce pas? Abomi papa na nga. Tokenda na ba famille, soki ba kenda ko zwa biso na ba famille ba boto le biso pa mama na biso. Tokenda na ba famille na biso, makambo elekana kuna et tout ça. Donc ba privé on a ba parents na yo nyoso mibale, okena ba famille ba tumba ba tongo, bazo boko la bino be bazo boko la bino kaka. Ozo ko pasiko ba biloko nyoso wana il faut na chango na mkongo nzambe. Siko so na chango na mkongo nzambe, est-ce que mutu normal ko linga nzambe wana? Oh les amis, il faut quand même tozala moi na ndambo logique. Est-ce que ngala ko linga nzambe wana? Donc nzambe wana abetinga naza mwana muke naza nga innocente. Azui baboti na ngai, abotolinge pa mama na ngai, ersko la comme cause moi conscience, nazonge pa mama na biso 2 ans, ce qui 3 ans plus tard, mère na biso a daé. Et tovandi quand même nzambe wana, allez, azui héritage na biso, apesi yango na batumoko boye. Donc sikoyo, ba famille mama na biso ba beti biso chobo côté boye, bazui héritage na biso, ba lié. Biso sikona ba leki na ngai, tokomi wana, okomi kotala makambo so bi makambo peut-être na sala ka ngo pona zaki na baboti te. Sikonga na kende olinga ka nzambe wana na lolenge wana. Les amis wana eza peta ni nada. Je suis désolé. Sikona na koli na bundani, n'est-ce pas? Et comme quand nzambe azui kaka abwa kelinga susu maladi. Abwa kelinga siko cancer. Siko boye bisanga mundele oyo azokosa bino makambo boyo izanga tina. Oui, ce sont des leçons de vie où je ne sais pas comment vous allez prendre ça. Moi, je vous dis, ce n'est pas rationnel. Soyons quand même sincères. Il faut réfléchir d'une façon. Bino bokalisi penza so mundele modèle azotungisa biso na Congo kuna. Mundele azotungisa biso na Congo ko zo ba minéraux na biso. Soki ba minéraux ya est wana bimi na kati ya Congo. Ekei kotambola ekendaka ba par trajectoire moko ya kosakana te. Ekendaka tina ba Kazakhstan. Minéraux ya ba Congolais. Pour la parce qu'il y a une loi internationale lobby que oui voilà minéraux oyo bana basimbi et aussi mbate mais ba yebi très bien que mundele azo yiba ba biloko mundele azo teka minduki mundele azo sala boy vraiment ce qui mundele on a kaisa ki penza bible kaka bible oyo bomoto ko bima kuna na kati mundele ko tika na biso bible modèle biso tozo tangango mundele ka modèle to boni mundele awo les amis na ke pas na kenda ke pas kine on parle des enfants et tout et machin et tout ça. La madame elle me dit, oui bien, ma cambozo les cara moi na nga ça la ma classe moi quoi, il y a ingénieur dans des choses et tout ça, dans le nucléaire et tout ça. Et ça la babilo comme on a ça la kuna, balingi pour tout que ma camboné puis ma chinois ba yeba. Si on a place moi na nga tanga, et ça neti, et ça privé. Rien que pour les Européens, rien que pour les Belges. Donc, il y a un système qui est trouvé. Il y a mituka, il y a batterie électronique, électrique, pour vous dire quoi? Livre sur la technologie, connaissance. Parce que le peuple congolais, parce que sa connaissance, c'est ça qu'on a Bible, connaissance, c'est ça qu'on ganga, et qu'on s'ambela, qu'on a langue. Et ça, connaissance, on a. Parce que Bible, on a un botanga kango, vous avez un peu bien dit.
connaissance bazolo ba connaissance en tout et pour tout bande konangai pour peut-être ba to ebele là nous ba komi place au baninga ba expérimenter ba expérience mususu netinga na expérimenter penza ba expérience ebele. Il y a genre quand j'étais malade j'ai vu des trucs des hôpitaux bateau ba yebi o baza mususu baza awa ba expérimenter pe ba biloko wana okokende kokota na machine moko boye neti ya science fiction. Vous voyez quand on fabrique les hommes kala ozomona batie mutu moko boye comme quel film je peux donner l'exemple, un film comme ça, une fille là, j'ai oublié son nom, c'est qui l'a fait, c'est la fille là, la sud-africaine, comment elle s'appelle celle-là, la blonde là, comment il s'appelle, Stérone, quelque chose comme ça, bref. Quand tu sors la machine, on dirait aux anakati ya iloko moko ya featuring, tu vois les science-fiction. Quand tu sors la machine, voilà, PCO perfusion moko boye, oyo qui monte et bini partout. Dans tout le trou, dans les yeux, dans les oreilles, partout. Tu sens vraiment la chaleur qui te rentre dedans. Mais tu sais qu'on a la machine, voilà. Attention, dans ma film, ma science-fiction. Attention, la personne s'est réveillée. Il faut passer à la société. Au moins, la science-fiction. Minde les bateaux vivre en haut. Minde les bateaux vivre en haut. Ce que vous dites dans ma machine, voilà, parce qu'il m'a fait scanner. Au long de la carte, il y a un scanner, il y a un appareil, il y a un appareil, il science-fiction, donc des fiction, des réalité. Maintenant, il te donne le message. Ah oui, les amis, il faut comprendre les choses. Et il te donne le message de dire que oui, voilà, et ça, science-fiction, et fiction. Et ça, le côté, ça, fiction, et ça, solo. Dans Matrix, oui. Film Mokobo, c'est quoi la fille là? Un film comme ça là, une fille là qui est blonde comme ça, je pense c'est elle qui fait la publicité à J'adore. Quelque chose comme ça, j'ai oublié son nom. C'est une sud-africaine. Bakoko tiso na ba machine bande konangai mundela olala te yozo lala yo zuka ka bible bandi ko tuntuka shara bara connaissance ore baloba na yo na bible est-ce que baloba ba préciser yo connaissance ces années ba préciser yo connaissance wana les années te mundela za kolala te yo africain oza kolala bible bukarisi penza ke oui soki bible wana ezaka pete ya ko comprendre makambo batie na kati ba décortiquer mundela otike lo ango congolais bolala congolais boala pongi ya ba bébé bo comprendre le sens ya vite et comme il a économie soki kaka mundela yibi tôt ou tard ba ko démasquer yo soki kaka mundela sali bêtise tôt ou tard. Et puis moi je ne comprends pas cette manque de lucidité les Congolais. Dans la para kakao ceux qui type a sali accident kuna na France. Bota la ka modèle ba lokoti yela e bandeli batu bakena na ndenge ki aza Starmania. Hein? Comme les nani Palmade papa oya atumbi batu kuna atuti batu kuna muto batu asali soki ba fausse couche batu bakomi na ba problème kuna bakangiye batu bayeba ki kamera ka diamba. Et ça lucidité de manka biso ba africain, surtout biso ba congolais. On manque de lucidité et puis on n'a pas un bon jugement de choses, n'est-ce pas? On fait quoi? Nous on reste stagné sur l'information. On ne peut pas bamindel ba français ba comme pitié ba bêtier peut-être que oui, le gars, il a été drogué et puis azala ba kisi na kati ya comment on appelle ça? Azala bakisi na kati ya Ersiko bakangi que oui, azalaki na ba drogue na kati ya nzoto. Hey, bato ba changer de côté. Ba comme ko pesa information bakangi bato azalaki na bango, bakangi bango. Au moins ici comme mundele aké kaka communiste nationalité kaka ya mutu moko azalaki na parce qu'il y avait deux personnes qui ont fui. Ba comme oh eza marocain parce que balingaka busoto na bango moko ba bimana kati te parce que eux ils doivent se laver à tout prix parce que ça doit être blanc comme neige hein. Ah oui, c'est que les Africains n'ont pas encore compris que oui, bango il faut pas comme blanc comme neige. Hein? Il faut pas la blanc comme neige et les Africains n'ont pas encore compris que oui, quand il y a un problème, c'est vrai, on peut être dans des émotions, mais après il faut réfléchir. Mais ce qui nous manque, nous, on ne réfléchit pas. Quand on t'a dit quelque chose comme ça, tu ne peux même pas penser. Attends, on réfléchit, on réfléchit à autre voix, là on a vendu la bango, là on a partagé bango ba moment, na comme grand chor. Donc la minute on chor. Et ça ba camarades, et ça ba famille, na comme vraiment grand débat chor. Parce que j'ai réfléchi à autre fois, parce que j'ai dit la vérité, parce que moi j'ai réfléchi quand même. Hein. J'ai dit ce qui est quand même rationnel. Les amis, on ne peut pas rester seulement dans des histoires. Oh, et ça bilo ko ya muli muté, bande konanga tolia ka muli muté, soko vandi penza olobi ke oui, ngala ko vivre muli mukolata bilamba te. Oui, okoliate, okosala elo côté na ndenge ya molimo.
mais toza a na mokili awa ba mindele baza kuna na kati ya ba laboratoire na bango tozo yebisa bino mikolo nyoso papa Bedi Bernard ba tunyoso boza awa ba papa Symphorien toza awa ozomona mundele chaque fois azobongisa mundele aza kolala te bao bakoti bao babimi na tongo bao balala ki na musala bao babimi mais ba africain baza na bango na kati ya église baza koganga njambe yaka tolembi mukili bande ko na ngai soko lembi mukili solution ezalaka nango pete il faut zalaka na un peu de courage soko leki mokili yaka yesu azonga kaka azonga kwa kosala nini soki penza paradis ezalaka penza mundele akolinga kosala biloko asalaka na mokili awa te bande ko na ngai parce que mundele mutu amemelaka biso livre mundele mutu amemaka bonzambe oyo tozo utiliser la minute oyo mundele mutu amemaka yango siko mundele azala kati ya laboratoire neti awa banzela ezo salema mundele azo ko fabriquer ba pareil bande konanga ba pareil mundele azo changer mutema mundele azo changer lokolo bona bakoko ya mindele batia ba opération bande konanga batia bango ba bassin ya lokuta awi foto bana bino batia bango ba bassin ya lokuta batia bango ba genou ya lokuta mundele oyo kaka bozomona mundele apumbukaka na butu akeiti amati na kati ya comment on appelle ça amati na mapata kuna ake koningisa biloko abatu azwi ba microbe ake nango na kati ya espace aze kuna zo étudier ba météorite soki ba nini aza ko étudier za likolo kuna biso tovandi kaka na livre moko boye depuis tovandaka koganga bande ko raka il faut quand même tovanda ko réfléchir tovanda kaka na Bible wana omona mutu akomi kozwa Bible tala modèle ba traumatiser biso bandeko lobi nazaki koseka na réfléchir nazo sala basani nazo bongisa parce que nayebi ke na kokende quelque part na tongo awa nazo bongisa kana natika ndako propre pour la linga kozonga na ndako désordre te puis alinga wala na désordre te na kati ya ndako na fatika na batiko réfléchir bota la manipulation ya mindele modèle ba manipuler biso bandeko kaka tozali ba la mike olemboli ata sucre ou bien eloko moko boye bungi na ndako yo mutu ozwaki yango et tout ça bazwi Bible bayebisi katisa bandeko nayebi te so bino boreflechisaka ndenge nini nga na reflechisaka ndenge na ngai bokoloba peut-être mpo bato mosusu bazokaisaka aza na folie omonaka boza bana mike eloko moko ebungaki na ndako bien okosi mwa likambo moko boye bamemeli oka Bible katisa soki okatisi libunga kovimba yo soki oza lokuta ekosala yo boye bandeko bona tala bino botalaka traumatisme na manipulation ya niveau wana bazwi bino mpenza balobi okatisa Bible bino mpe siko soki oyebi kosala kino eloko te yo wana okatisi lobi nazosala basani image yango ezongelinga modèle nalalaki na koseka lobi mais ces gens ils ont blagué avec nous regardez kaka imagination de manipulation de bébé bakamati biso sikoyo batie bino mulongo soki boza 5 bana batie bino mulongo sikoyo soki mère na bino soki tante na bino soki oncle na bino alobi bokatisa kaka katisa Bible yona sikoyo soki yo moto obetaki plan wana yokobati kotremble ye nzambe limbisanga okomi kaka wana okatisi te babeti yo sikoyo po yo motu osalaki likambo wana batraumatise na makambo ezanga sens lelo penza topesa chilombo akatisa kokatisa na Bible po chilombo azokosa nde na likolo ya Bible siko soko yebisi bango keza manipulation lelo ba pasteur bazali suna ba Bible te ba pasteur bakoma na ba tablette siko bakokatisa biso ba tablette na kati ya tablette wana talaka pasteur wango azala ba sex tape na kati azala ba porno na talaka na kati yebisanga siko atanga ka Bible yango na kati ya borango atanga ka Bible na kati ya ba tablette batanga ka Bible na kati bafukia to abana ezamba bafukia toza bana siko biloko nazoloba soki baye bakuti bato bakrolaka na makambo wana soki baye bakuti barefleshi na bango te bakaki ade azoloba bozo bakei ete na oloba bomoto badekolanga na oloba bomoto talaka manipulation wana osali mbeba oleba étudier bazwi yo na traumatisme babati koyebisa yo soko katisi penza Bible libumo kovimba yo to kokufa yoka yo nzambe omona balinga bakatisi Bible basote Bible bakati ndai bazosote Bible yo siko moto osalaki likambo wana tala tension artérielle esali yo motema dukuduku okomi mpenza na hypertension hypotension ebandi kobeta okokatisa te
okati te siko lobi pona nini baba disco ko gangela yo bakozo ba beti yo ole balimbisa ta yo que oui et tout ça eza babiloko bakolo tozo yebisa bilo bandeko na ngai eza babiloko bakolo mundele oyo ti lelo mundela tungisaka biso mundela lingi ko bima malite mundela lingi ko tika Congo te tala autant de morts o bakufi na Congo bandeko na ngai à qui profitent les crimes mundele ti à qui profitent les crimes Mundela zawana azo la progéniture na ye et comme riche Mundela ya penza l'Afrique wana bandeko na ngai amemela biso Biblia alobi biloko bakoko na biso eza bikeko ya mabe ngala koma penza na ba ticket nazo tambola na ba ticket ya bakoko na biso nakati ya sac basak na ngana zo tiaka na suka ka croyance na la sac ba ticket boko ba teka o ba ticket d'entrée ya ba interview na neza na chaque sac na ngana tito soma ba ticket belé na zuna placer ba sac so na changer sac na zuna chango na carte bandeko na ngai mundele oyo azwi bikeko na bino aye nango awa abime akomi nango science akamati asali nango nini achango ba température ayebi ke soki okangi ba photo biozo filmer il faut kata flash na yo et tout ça mundela tie yango bandeko na ngai mais yo tala yo biloko wala bikeko mabe bikeko wala ezokotisa mindele mbo mundela lobi kuta kozongisa te akozongisa te parce que aboyi chilombo te kapiloko wana bandeko na ngai biloko nyo surtout wana boko comprendre te que eza manipulation ça va problème ngana comment comprendre na sina comprendre que eza manipulation eza ba biloko oyo mundela yaka koyiba tala modèle mundele est-ce que na Congo tozaka na usine ya armement que tozo fabriquer ba kalachnikov o ba beretta o so ba M52 ba M23 est-ce que biso tozo fabriquer ti ba M23 est-ce que toza na minduki te est-ce que biso tokenda ko sala bombe atomique te siko yo na yebisi bino bandeko nanga mundele mutasaka minduki bato bazokufa mundele azo sala minduki ezoboma bato azo sala ba mine antipersonnel ezoboma bato après yazo sala nango business na mukongo bato ba yebisi on ne tue pas. L'homme ne tuera pas, mais Mundela Azoboma. Azoboma donc, na minduki au vu aux yeux de nous tous. Ba bombardement automona kata la ba Syrie. Ba bombardement ils ont les canaux ba est kuna batu bazoko kufa. Ba viol Mundela yebi ke ba viola ka batu na est, ba viola kati ba bébé, batu ba kufa kana nzala parce que Mundele asala que oui pam est existé. Mundele azwa penza que oui voilà pour ça la bilangate, ye fois que la bino ba sémence, Mundele asala que batu ba kufa na nzala. Mundela sambela ratoite. Mundela sambela neti biloté. Mundele aza ko réfléchir. Bo yebisanga ko eza makambo spirituel. Les amis, c'est eza ma mentalité à ba loser. Ba loser. Desko ce qu'on a loser, on réfléchir ité. Il faut qu'on banda ko réfléchir, on za ko samba pe kisi bino ko samba la terre pour boya ko ba yo zo nani. Pour pe kisi ko samba na pesi bino kaka, na pesi bino ka bo banda ko réfléchir. Leti ngala za ngai eloko oyo basi ba consacrer nga penza bo ke ngala za ncho. Donc on continue na kinchor na ngai parce que la vanne penza lobina so sana so bongisa na so pausa basani. Et donc on flash wala ezongeli ngai. Ya ba Bible bakatisa ka biso ba Bible. Bokataka bandai et tout ça lelo et comme la Bible ezalaka Bible bazo beta o Bible na mutu. Okozo na commotion cérébrale. Likolo a Bible pasteur ko beto Bible ba abeto na mutu. C'est pourquoi ba beta biso ba tablette te po ba pasteur so bakoma ka musapi boy. La tablette ba obeta kaka boy ba pasteur bazo sala ikobo congolais azo réveiller kaka ti. Pasteur azo divorcer congolais azo ko réveiller kaka ti. Mais c'est un problème les gars. C'est un problème là dans le crâne. Un problème la mutu. De voilà balubi maman a problème la mutu. Po congolais azo kaka ata jugeote. Même ko sala kaka ko analyser ta likambo. Congolais azo linga na ko analyser likambo te. Ba pekiso biloko bakoko na bango na yo, mais bango bazo ngo même na bango ba millions. Merci pour l'étoile, pour les étoiles. Les amis, congolais ba pekisi makambo nyonso. Ba pekisi makambo nyonso. Basali bitumba congolais sikoyo andimi na ekaka. Ata mutu oyo azana moralité à bien té. Les amis, vous savez, dans la vie ce que moi j'ai compris, ah oui, il faut qu'on vous le dise. Dans la vie ce que j'ai compris, avoir juste une bonne moralité. Une moralité ne vole pas celui qui est à autrui, n'envie pas ce qui n'est pas à toi,
ne calomnie pas ton prochain. Mais, oh, biso ça la calomnie, des dénonciation. Calomnier, c'est mentir sur le dos de quelqu'un, inventer des histoires. Ce que nous faisons ici, ce n'est pas calomnier des gens, hein. C'est dénoncer. Dans la vie, il faut être une personne honnête. Quelque chose qui n'est pas à toi, ne prends pas. Quelque chose qui apprend à tout le monde, ne vole pas. Écoutez, s'il n'y a pas la bonne évangile que celui-là que moi je propage ici, dites-moi, tu n'aimes pas ton prochain, tu veux toujours le malheur des autres, tu es là, tu veux que les autres s'attardent dans la pauvreté, et puis toi tu dis que oui, et ça bongo. Ozo kendela bakisasa wana batunyo so bazana kati ya misère erokoya olokoti babinamba obandi kopesa pesa bango ozo kosa bango ke na poto ezala ka boy nzoka na poto za no boy na poto za no sentinelle. Et un mensonge qu'on constate. Les amis, la vraie religion c'est l'honnêteté. La vraie religion c'est la bienveillance. Ah oui, les gens confondent que oui, il faut pas qu'il y ait des charabanda, abadi ko ganga, na balangue moko ezanga tina, abadi ko loba bilobela, akomi ko traumatiser baninga. La Bible déclare, Dieu, si qu'on a façon ngo bande ko ngai, nzamba ngo to linga endengeni. Modèle va présenter Bisson Diambe Kaka, c'est un monsieur qui est là-bas avec un grand chicote. Il va vous chicoter et il vous chicote pour vous donner des épreuves. Genre, allez, s'il a besoin de te donner quelque chose, tu dois d'abord coller la lela, miyoyo lekio. Mais quand on regarde certaines personnes, les amis, même la vie de nos enfants, il faut quand même qu'on se le dise. Je ne sais pas comment est-ce que vous bino bobo pour la rabana la bino. Ngai bana nanga ba yebi pasité. Bana nanga ba yebi pasité. Les amis. Ah oui, neti awa na tongo awa. Azoti nanga ba message. Ah oui, azoti nanga ba message que tana fati nanga moko boy na futi na yango te. Na futi yango na te. Ya futa ka fati neti azosala azotanga mikolo ba bloki sela makamuna ye kili. Donc ye azana mbongo te. Azana mbongo na ye si abomi abiki na za mama na babo. Donc ba fati na ye ifonga na futa ngopo asali na ye te vraiment. Asali na ye te. Donc, bana na biso ba yebi pasité. Si ko yebi sanga bana ngo ba kosambela ndani. Ba kosambela ndini. Parce que bana na biso ba yebi pasité. En tout cas, bana na ba yebi pasité, j'ai fait de mon mieux. Que bana na ba mona pasité. Oh, na lingina kende ko skier na futi. Ah oui. Oh, na lingina kende cinéma na futi. Oh, na lingina kende concert. Soit yemo kwa futi, soit nga na futi. Oh la lingina sala boye bazana ba pasi na bango mususu mais ba pasi ya komanke biloko neti bana o bazana Congo okuta mwana muke azakolela nzala nzambe pesanga biloko kolia biloko na biso kolia awa bandeko na ngai likolo na somba ki ba biloko moko boye na somba ba yaourt moko boye neti ba yebi yango te kabu tuna bibi muto lokoso na kati ya ndako na bibi muto lokoso na kati ya ndako na komi kolia ba yaourt wana na kolia ba yaourt wana na kolia ba yaourt wana neti mutaliboma tina silisi ba boîte heureusement na soki ebelete na lia ba yaourt wana et pourtant na sombela ki ba ngona bien ça va faire du bien eza ya bien et pourtant c'est des marques que o balia ka neti ba yebi yango kaka te soki nga na lia ki yango ingeke suka na poubelle yebi sangai siko bana wala ba kosambela ni Vous te kezalaka ba manipulation moko ya à outrance ya manipulation moko ya musakanate. Siko biso soki tozo koloba awa biso tolobaka l'amour de tout le monde. Quand tu entends quand même nos frères prier, c'est toujours je, moi, Dieu donne-moi, Dieu donne-moi. Jamais ils prient pour la nation. Jamais ils veulent à ce que la nation aille. Excusez. Jamais balingaka te ke mboke ekende liboso omona mutasambelaka pona ye moko nzambe pesa ngai nzambe pambola ngai nzambe pambola bana nzambe pambola boy oh bino boza bato ndenge nini jamais okokuta yango omonaka soki Tshisekedi asali neti makambo ya petit junior wana bakosepela na bango parce que c'est dans leur mentalité de prier pour soi. Siko junior kaka ye moko parmi bana nyonso bana no baza ba pauvre yo moko zali pauvre siko bapesi kaka junior bokoloba nzambe muto apamboli ete nzambe te nzambe alolenge boyete nzambe alolenge boyete. Il faut quand même qu'on commence à se parler, à se regarder droit dans les yeux. Parce que nzambe wana boyaka musambela biso boyebisa biso ke oui nzambe muto apamboli boza na likunya botala kaka video ya junior. Merci Papa John. Vidéo ya junior oyo ebimi
qu'est-ce qu'on a village parmi les gens junior aye na camion soki na voiture ya biloko siko bana o bazala kati ya village o bazali kotambola na junior boye bisanga est-ce que bana wana bakosepela kaka junior aye siko junior aye parmi les pauvres na maman junior kutu maman junior asi amoni danger ke junior ako dae hein on peut pesa makasi maman ya junior asi ayebi ke oui junior ako dae maman junior a telemi kaka yoka bozoko c'est la président makambo junior aye na biloko na ye onyo so balaka ke tala bifunda junior aye nango siko junior ango aye nango wapi parmi les autres pauvres il y a que junior qui aura peut-être un PlayStation il y a peut-être junior qui aura des beaux habits des costumes parce que junior basombelaka ye costume il y a junior qui aura mikolo et junior ye na ye junior a changer ba bernida akolata ba caleçon junior akokoma na nini junior akokoma na ba sengle junior azala bilamba comme na valise ya bilamba mais ba camarade ya junior bazali kosakana na bango na kati ya village ya ba junior bazala eloko te boye bisangai ata soki oza mutu oyo oza logique ata soki oza logique bandeko na ngai est-ce que kosepela na acte junior kaka ye moko aye riche siko junior aye riche na mbongo ya nani na mbongo ya peuple mon dieu botia na ba cœur botia ba étoile botia ba cœur na ebité soki nga nazolo ba buzoba parce que biso to réfléchissaka na biso te n'est-ce pas bana mosusu baza na kati ya zamba bakimi ba M23 tomoni bana moko na Congo bakoma na esprit moko boyeke oui bako bareni akamati mwana zo sakana ola sakana na ba jouer ya âge na ye azui asali munduki wana zo luka M23 mwana muke ya muke donc mwana muke wana asi ayebi danger innocence yosi ya bomwana balongoli mwana n'est-ce pas balongoli mwana banani bazosala makambo wana ndele na azosala likambo wana mundele siko mwana oyo azosakana na kati ya munduki azokende koluka M23 et puis asali mwa fission na ye azo expliquer makambo eza quand même na mwa eza na nzela mwana moko amuke azwi mwa banzete soki babambu atie munduki aza koluka M23 jour akokanga M23 parce qu'ayebi ke M23 pesi désolation ayebi ke M23 asali eboye ke oui akomi kaka lolenge wana azokoka ko évoluer te parce que M23 azali siko bato bavandi na Kisasa baza ko charabanda bato bavandi na baza ko sala charabanda ekerebete sente ekere tibana mike bakomi koluka solution sachez que omoni papa oyo papa révérend Ekofu alobaka likambo moko je vous dis la vérité bana wana bakosalaka bêtise moko comprendre te bakokola ti mais le problème avec les Congolais baza tellement pourri mais sachez que oui le message est en train d'être passé le Congolais c'est un égoïste un égocentrique un yel qui kaka vivre tala bokole wala comme komanke bato respect pourtant zalaki azosenga biloko azosenga mbongo bapesi mbongo akomi kokosala manipulation Congolais vous devez quitter dans la manipulation Congolais, vous devez quitter. On vous a élevé dans cette manipulation. Et alors, tu vis tellement dans cette manipulation. Et pouvoir, oh, yabachilombo, yango kutunde et yako fungole son kitoko manipulation. Vous comprenez? Congolais, faut bibalakati ya manipulation, la victimisation. Leti boko le wala bazui kambongo ya l'État. Et ça, la bato mususu baza kuna pe bango baza la ba équipe, bazui mbongo wana bapesi bango te. Et puis bapesi yango illégalement. Illégalement comment? En freinant les lois de la République qui va compenser au Bongo lolenge boité na maboko parce que les amabe n'est-ce pas les amabe sikoyo oye obadi ko manquer peuple wana baboko le wana ko soye ko beta e ko kata e maboko wana ko beta e penza ko buke maboko wana atika na handicapé à vie parce que Congo wana soki violence ezomona na te na ba tous les malfrats ba ko continuer ko sala bongo na moni batu moko boye pero azui type oyo soki papa moko boye Hier, Moutoussiko, soi-disant, Moukolo, avion. Société écran. Le monsieur, il est en train de mentir. Il est en train de mentir. Oh, moi, je ne peux pas manger de ces pains. Mais monsieur, tu manges de ces pains parce que c'est illégal. Bon, quelqu'un qui a un à l'État, bozo sakanalango en tant que rending. Donc, yo, ozo penza avion na yo, bo clouango au sol à la disposition d'un chef de l'État. Ainsi qu'on va Congolo, tant qu'il va commenter à mes Congolais parce que ça bololé.
Eh ben ouais, ça va congolais qui va ça bololé oh finga kabatu non. C'est quoi un idiot comment on l'appelle? Un idiot ça s'appelle un bololé na lingala. À moins que je me trompe. Donc un monsieur là qui va clouer oh à comme il faut expliquer ma bêtise. Le monsieur il n'a même pas la connaissance de ça. Ça peut être pilote, commandant, hein? Ça peut être pilote mais il ment. Les amis, dans les villes dans les États-Unis, chaque nani, comment je dirais ça? Chaque état est à la avion na bango. Une façon de parler. Ce qu'on na Georgia, compagnie na bango. Si aéroport wala est à la Delta. Ce qu'on na bango comme na New York, je pense c'est US. Il explique des conneries. Il explique des bêtises. Il explique des bêtises parce qu'il est là, on a mis juste en tant que couverture, balier si mbongo. Comment on kolo babilobela ya boye papa oyo papa ce qui commanda oyo pero akenda ki ko interroger ye. Donc yo zo kaka avion moko boye de luxe. Ya mumbamba. Ba nango wana ba kluango au sol, n'est-ce pas? Pour que le président puisse se déambuler avec ça. Parce que bati lo mo wana isa batu oyo bazoko se azo asoupi ba besoin na ye. Azo asoupi ba besoin na ye dans le sens que ba Moïse Katumbi bazaka déjà na ba jet privé et tout. Donc, comment on l'appelle, Kabila Oyo, azo avion et la République, à Bombango na Kingakati, Chilo Mopé a la vie que oui, yépé, a commis na Mbongo, il faut assomba avion. Avion Oyo, bande Konanga, pour qu'ils soient congolais, Tobo, ça n'a pas Kabouébélé, Nathalie Boébi, Batobaza na Congo, et Toza la même connotation à réflexion, Toza la même imagination, c'est des idiots tout faits. Et puis bato yo cautionner makambo chilombo bazana bazo ba moko otali peta mutolobi est-ce que cerveau moto e koma laki e kola tozala ki ba kenda ki kosomba avion moko boye na Canada wapi avion ngo e yata eza avion wanati. Comment vous expliquer que oui voilà mutu moko boye azui avion moko flambant neuf a tchango à la disposition de l'État. Donc hier azui ba marché wana wapi appel d'offre ya zwaki wapi place ya gagné marché wana. Les amis, on a tant de confondre gérance, il y a aéroport, na gérance, il y a avion. Et Air France, ça Air France. Sabela kutwa kwa ya ti lelo bato sabela batikala na défaut bande konanga ina poto awa. Lufthansa muto somba bakoma ba Belge ba kabola, moi ba parti muto za na ba action ebele si je ne me trompe pas, na kati ya Bruxelles Airlines, eza Lufthansa, eza ba allemand. Ko gérer aéroport, na ko gérer ba avion, eza deux choses distinctes, mes amis. Comment ba congolais boko manquer connaissance ya niveau wana? Eh, ah ou aéroport na biso net ya aéroport ya zaventem awa ezalaka na bato ba geraka aéroport ezalaka nini c'est quelle compagnie encore les gens qui sont de la Belgique aidez-moi ceux qui bato ba geraka aéroport bato ba geraka dans l'aéroport il y a toutes des compagnies qui y a là-bas ba geraka ba bagage eza ceux qui suisse nini boye eza ba eza toute ba entreprise ebele esalaka na kati ya aéroport ba bazalaka cleaner eza batu mususu ba geraka ba bagage eza entreprise mususu eza na batu mususu kutu basalaka na intérim eza te que oui bazui yo ba pesi yo genre comment on appelle ça ba pesi yo aéroport na ba avion yo bandi ko gérer ngo des bêtises parce que les Congolais ils n'ont pas la connaissance. Parce que les Congolais, ils n'ont pas la connaissance et ils ne veulent pas creuser. Les amis, pourquoi il y a les lanceurs d'alerte? Les lanceurs d'alerte, c'est eux comme les perros. Perros, ils sont lanceurs d'alerte. Torolongolais, quand on est journaliste, quand on est journaliste, il n'y a pas côté, net yaza qui zengisie, azolo bamakambo zangatina. Allez, tozo akaka perro wana, tozui perro, toche aza lanceur d'alerte. Azo kende na source. Oyoka kite na Sénat kuna abimisa bamakambo pour te sololama et sololama na huis clos. Na huis clos penza kimbuta atala penza lobi tche mwana mbali oyo aza suka na mutu. Donc il a ses contacts. Bazo yebisa bino likambu congolais bazo la kisayo sanza congolais sotala manikina mama Gisèle ya Saint-Valentin aye mama Gisèle atie maboko na ye ya Saint-Valentin ya rouge congolais bazo la kisayo sanza papa ozo mona kaka sanza te otali ba interview au pero azwaki na papa wana za kokosa et il était pesé d'accabler parce qu'il ne s'attendait pas à ce genre de questionnement. Il ne s'attendait pas à ça. Donc, monsieur Wana, Bazui et Peta à la vite fait, à se préparer à quitter aux hommes qui pèse.
il est en train de se reprocher de quelque chose parce qu'il ment. Les Congolais, au Kossi, au Moni à lobby parce qu'ils ont Chilombo. Yo kabat baza ba vocal, Chilombo aza yende ye, bandeko Chilombo aza fouter. Chilombo aza fouter, ache biso na buzoba moko, biso to ganga awa. To koti l'Afrique de l'Est, comment koko ta place ba ennemi na yo bazali. Siko baza kuna bakoti kuna. Boyo kakaka basolo bato yango, bakoti na nini wana, na Union Afrique de l'Est wana, ye ekoti balobi bango bako occuper Congo siko, ba Kenya bako biko occuper Congo. Bako koma ba influencer, bako influencer ba zone. Congolais ti lelo, Congolais alali na ye. Congolais azana ekaka na buzoba, Congolais azana ekaka ko rêver, Congolais bazo yebise makambo eza ya mboka. Mboka ikoti na isanga, ikoti mobulu. Muze akoti seka batu wana bayaka, babengana ka bango baye lisusu, bandeko ezaka neti. L'histoire se répète. Comment est-ce que l'histoire se répète? Les Congolais, ils ont toujours cette malveillance, cette manque, il y a qu'au simuler makambu, il y a qu'au réfléchir, parce que l'histoire se répète. Ba Kenya, ba ye, ba lobi, bango, ba kosana, ba ko occuper Congo mobimba, genre, ba koya sur la STT. Ba ye, wana, ba lobi, ba yaki po ba bundisa M23, ba lobi, ba ko bunda na M23 te, ba kotika M23 kuna, ba Burundi pe, ba koti makambu, ba Uganda, ba koti makambu, ba Chilombo, bazo kende ko signer ba papier de konangai. Oui que makambo ngo a Congo soki comme kotala ngo, tu regardes ça, tu te dis putain. Comment est-ce que moi je me suis retrouvé avec ces gens ici les Congolais parce que moi de moment je regrette parce que moi ça me choque de voir les gens qui ne sont pas intelligents. Que ce soit les ambassadeurs non intelligents, que ce soit les députés Koutubawana, sardine, sans tête, au taliba, sénateur, zobastien, parce que makambo sur le Kana awa, normalement il fallait Sénat, benga Chilombo ya pour s'expliquer. Trop Koutezalaki makambo ya cul, une histoire de fesses. Bavandaka kuna na kati ya parlement américain, kuna na Sénat ya américain, balingi ba punch miti, ba push miti. Push miti Trump libanda parce que Trump a la moralité sexuelle et bien été parce que Trump a mutu mabe soit disant zaki kolala na basi na ndenge kaka ya mboka Trump a la droite siko mutu azo engagé mboka na biso na kati ya mabe eza wapi yango wana bomonaka na bamboka mususu okokuta baninga yango na bamboka mususu okokuta baninga basalaka makambo na bango ndenge mususu basalaka makambo ndenge mususu ya ndenge nini. Il y a des gens quand tu n'as pas été quelque part, tu n'as jamais dirigé, tu n'as jamais travaillé, tu n'as jamais eu l'argent, on ne peut pas te donner les responsabilités ya batu. Bakopé son responsabilité ya batu te. Excusez-moi. Bakopé son responsabilité oyo poyo kamba batu te. Parce que bayebi ke soko komi wana tu voudras d'abord komi soukwama neti Chilombo. Tomoni Chilombo modèle azo soukwama na miso na biso. Batu okokuta ba député moko ba vanda na ba village, ba ministre provincial soki soki comment on les appelle, les présidents provinciaux neti ya balwana ba wana, ba villageois ba uti na dilolo. Bande konangai ba villageois. Donc courant kaka ya pamba ngala yebi dilolo wana. Tozako kende na ba dilolo vacances. Na dilolo wana eza ndenge nini? Eza ville frontalier na Texera soki ba Angola wana. Na dilolo ya biso tozo kende na dilolo à l'époque wana tozo kende epa ba koko na biso ba parents na biso mususu bazai ko vanda kuna so bazai ko vanda kuna na dilolo so boke na dilolo boye bande ko ngai courant ya kaka na poko ba tie groupe électrogène wana ba tiango ya nani eza ya SNCC SNCZ nde azai kocha à partir soki ya air nini bozali soki na 3 heures du temps il y a électricité. Ah oui, biso tozaki na ndoko na biso azaka na mbongo na ye azaka kosala ba business na ye belebe azaki na ba magasin azaki na ba boîte de nuit. Siko biso nde tozaka na électricité toute la nuit parce qu'il faut boîte fonctionner, il faut et tout ça boy. Mais toute la ville de Dilolo, il n'y a pas d'électricité. Bande konangai, ngala posa jour mususu na posa question moko tokei na Kasai. Biso peda totambola quand même na moi Congo wana yango bomona kapenza ngala yaka koloba makambo ngana zo maîtriser. Jour mususu oncle na biso wana a déménager a comme kovanda na Kasai. Biso sikoyo tokei kuna tozokende na biso pa koko na biso tozokende na Dilolo tokende na biso Dilolo mais oncle na biso a komi na Kasai. Sikoyo totuni ngala moni ba fil électrique oyo ba haute tension électrique kolo a Kasai mais Kasai électricité ezate.
C'est quoi yo net yazaka na moba moyen na ye azana bombe électrogène. Ane. C'est quoi que la tuni oncle nanga na robi na ye papa fulani. Neni ni ba courir le kia wa mot courir za wa ta robi te courir ko le ka awa te parce que ezokende na Kisenge. Alobi ezokende na Kisenge parce que Kisenge kuna ezana nini ya ba biloko yo ba tchaka na ba pile soki ba na bosali ba kombo na ngobo yebisanga yo. Ndesi koyo il faut courant ezala na Kisenge courant ezali mais courant wana eleki likolo ba haute tension eleki likolo ya Kasaji et Kasaji courant ezati siko na di lolo wana courant ezala raté na di lolo wana ezali ti ville moko fantôme bande konanga kaka noko na ngai nde ezalaka na magasin noko na ngai mundele moko boye soki niko na papa moko boye ndeko na biso mususu nde ezalaka na ba magasin ozobona penza balabala ezaka ka mboka moko etongama quand même moi na moi logique moko boye mais eza mboka moko mort eza mboka moko ville moko morte genre il y a pas de vie carrément il y a pas de vie biso ce quand ozako sepela na biso potoza bala mike boke ko sukola na ba rivière biso kutu bazai ko boa to kete ko sukola na rivière balobi bino boko zo soki maladie moko boye soki un truc comme ça j'ai oublié le nom biso tozaki kutu ata na droite ya kokende kosukola na mai neti bato nyonso po balobi biso tokozwa maladi moko boye na bosali kombo maladi yango tokozwa soki toke kosukola na mai wana toke na ndenge ya triche toke na ndenge ya triche bandeko na ngai. Comment vous pouvez vous imaginer un monsieur villageois qui a vécu dans cette manganaise malari wana mususu bazai koloba tokozwa eza malari nini maladi moko boye oui maladi moko boye bazai koloba tokozwa maladi moko boye soki toke kuna kosukola na mai wana soki bilharziose un truc du genre bilharziose tokozwa soki bilharziose donc biso toza na droite ya kokende kosukola na motoni mumai ya motoni ya kamatwe toza na droite parce que tokozwa nini bilharziose bandeko na ngai. Siko imaginez-vous bazui mboka neti Lualaba wana mboka wana ezokotisa ba million bazui mutu moko boye ya musenji ya Dilolo batie yende sikoyo provincial yende siko chef ya gouvernement soki chef ya parlement ya Lualaba ayebi mwinda te bandeko na ngai ayebi miliki penza te soki amela miliki oya ba savimbi miliki oya ezali ko uta na Angola ya ba réfugié ou bien miliki oya ba armée Pour a dit le roi, la biso tosko tozo kende tozo saka na makasi. Ba ko kende ko sala ba troc na frontière. La to et pour ezaka ba période angolaise qui na ba guerre ba savimbi ba unita soki na ba savimbi soki ba unita na ba MP là bazo bunda bitumba. Siko ezalaka na ba boîte de conserve ya ba militaire. Soki président provincial wana ya Kolwezi wana ya parlement ya Kolwezi soki amela miliki ya ba réfugié to amela miliki ya ba savimbi oyo ya ba MP là ou bien soki ya ba unita ne miliki ya amela. Si comme vous vous le prenez, vous lui donnez, vous le propulsez au truc. Asa la vision, il n'a jamais rien vu. Il n'a jamais rien vu de beau. Parce que Adi Lolo, c'est une petite ville. Hein? Mais fantoche. Les amis, fantoche. Ville fantoche. Donc ce monsieur, il ne connaît pas l'électricité du matin au soir. Donc comment voulez-vous une personne qui a vécu dans le noir toute sa vie et puis ce n'était pas quelqu'un qui avait une vie genre avant d'arrêter Babiso toke pendant la bandako parce que bandako il y a oncle Nabiso, il y a oncle Nabiso de nos familles, c'était des maisons, des vraies maisons. Oye pendant la maison, pendant où il y a ba colon, il y a ba chef. Oye ndako il y a ba 4 chambres, 5 chambres, hôtel salon, lobby tchétché, hôtel ba meuble, lobby tchétché, mais aux ala kati ya 10 lolo. Mais c'est provincial wana neti ya Lualaba wana, j'ai oublié son nom. C'est un Moussenji de cité qui a vécu dans toute sa vie dans la misère. Il n'a même pas de visibilité, de vision d'amener quelque chose de bien au peuple. C'est comme Bozuye Boche na Nicolo Yambongo, Boche en tant que, comment on appelle ça, président, il y a parlement. Il y a bien l'électricité. Comment il va vous donner l'électricité? Parce que toute sa vie, il a vécu dans le noir. Cher frère. Avivane na badilo lokuna. Aviva na dilolo teke o dilolo ville avila na aviva na dilolo ya zamba ya cité ya pasi enge wana ako rapporter bino eloko nini na kati ya mukilio eloko te. Donc on prend les gens qui n'ont pas une vision, on prend les gens qui n'ont jamais vu le fonctionnement d'un pays correctement, on prend des gens qui n'ont pas de capacité de réfléchir au bamboso, mais bamboso ce sont des malfrats mboso ezaba miyibi. Ata bamboso wana botali kala taba gentini
Kamweni. Comme on a Kamweni. Botala ta ba gentini oh soki ba gentini oyo oh bozo kumisa wana oh congolais oza mutute tala bolobi gentini atanga na poto na université nini ata Ali soi-disant Ali atanga na poto aza avocate les amis ici y a rien qui se cache tu veux les informations oh Kofi atanga peso ki na Bordeaux aza universitaire ndekola ngai tala omoni na ba poto out ozali bomoni na ba poto out ozali soko lingi information okobenga okokende na ba archive oke koluka place ngobila tanga place ngobila sala musala awa tanga na poto place Kofi Olomide asala place Alia asilisa boboye bango on peut pas raconter des salades comme ça tout le jour et les Congolais sont là prêts à régurgiter les vomis et les mensonges comme il se doit oh ngobila tanga na poto ah bon atanga côté ni mutu atanga na poto bandeko nanga mutu avanda na mindele penza kenda ekola mindele okomona ye na bizaleli na ye okomona ye na comportement na ye na attitude na ye ata soki koyiba modèle bato wana bazoyiba te ces gens là ils n'ont pas fréquenté l'Europe ils sont jamais allés à l'école ils ne connaissent rien du tout koya poto na koya oye poto neti bamboso bayaka bapoto boye mboso kutu bana ne babeba bana ne na poto baza bato kobeba mboso wana bozomona wana ba mususu bakufa baliwa moko boye très bizarre oui photo yebisa bino Congolais, Bozana Katia Mboka Oyo, les lotos comme à la internet, tu veux des informations, va chercher. Parce que ce que vous nous dites, oh j'ai coco kutu, azana eka kamwa D6 moko boye, kamwa magouyer moko boye kazaiko sala bangulu kuna na Congo, azo sala mwa mécanique na eka kaya lolenge wana, ezanga mpifu, ezanga sens, ka j'ai coco wana. Ka monsieur moko rankinye, nga azana muninga na ngai Ah oui, vous voyez quand je vous ai raconté, parce qu'il faut qu'on vous dise des vérités. Quand je vous ai raconté que oui, j'étais allé en justice et tout ça. Oui, faut tout le bras. Bah, j'ai coco wana. J'ai coco Azama Gouyer. Il collaborait avec les gens qui travaillent à l'aéroport. Bah, fouti, j'ai coco mbongo. J'ai coco moutoko la tout envouqué. Garçon moko bazo yebisanga, baby vie oyo, aza vie moko to vanda na ye. Nga papa na ngai, azalaka moutou. Mon père c'était quelqu'un. Mon papa était procureur déjà de la République. Donc ce qui fait que tu vivant dans la Kingabwa wana. Oui, ça m'a kamutozo ebisabino po bon fungo la matoi. Habito vivant dans la Kingabwa wana na côté à bien bango bazaka na fika kalolenge oyebi. Mais le gars me déteste d'un moment. Là, je commence à comprendre ce que le garçon là voulait me faire passer. Il voulait me faire passer comme message. Il me dit ce monsieur me déteste. Il veut me faire subir des choses. Moi, je suis quand même père de famille. Je suis quand même âgé. Une façon de parler, c'est vrai que c'est mon vieux, mais il me parle d'une façon, il y a revanche. Vous voyez ce que je comprends en train de faire, c'est parce qu'il a la haine. Ah oui. Et mon ami m'a dit, moi, je n'aime pas être là où il est. Parce que au modi bateau bakoli sa bango penza et pas papa moko boye bakola na moi standing ya vie moko boye. C'est pour ça il faut armer vos enfants des armes super pour que personne ne puisse les écraser. Et ce monsieur là m'a dit, et c'est un monsieur, c'est mon ami. Il me dit, moi je n'aime pas être à côté de ce monsieur là parce que chaque fois qu'il me voit, il veut me dénigrer. Chaque fois que ce monsieur me voit, il veut me dénigrer, de me dire, lève-toi, viens me mêler de l'eau. Habite au Rwanda, na place Moroboé, serveur azali na restaurant. J'ai coco zoye bisanga inga la télé, ma po naza petit Moroboé, na kola bien. Albi, na kola bien. Pona ye neti ya kola ka bien te. Bomoni batoyo, bandeko. Yango wana biso to kapta makambo ebelete. Vous voyez quand Trump est venu au pouvoir, les gens se sont mis sur son dos, ils ont commencé à le critiquer, a dit que c'est un mauvais président. Botalaka era Covid, qui a sorti de l'argent? Qui a sorti de l'argent? C'est pas le même Trump. Botala makambo Obama sala. Parce que beaucoup de gens, nous sommes toujours dans les sentiments. Le premier président noir américain, c'est un noir. Tondima bêtise. Botala comportement ya Trump, oyo a vivant na mbongo. Botala comportement ya Trump, oyo a vivant na mbongo. Na comportement ya Obama. Obama, il est venu pour faire son boulot parce que c'est un pauvre lot. Oui, il faut qu'on se le dise, les amis. C'est un pauvre lot. Obama, il est venu, il a foutu l'Afrique en bouillie, en boucon. Oui, bon, t'as la comportement. Les gens qui sont aux États-Unis, dites-moi ce que j'ai dit si c'est faux. Trump est qui Covid. Trump, il a sorti beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent pour donner aux gens.
Il y a pas un truc que j'avais vu, il était choqué de voir que oui, Moutazala na $500 na kati ya nani ya compte na Trump azo kama comment Moutaroza na $500. Bato yo ina era ba Covid o bato ba futa ki bato mbongo. Trump abimisa ki abimisi mbongo abimisi ndo. Pour vous dire quoi dans ces histoires. Vous savez les pauvres. C'est pour ça que vous voyez ici dans les mboka oya bato mususu basala kabiso faveur, pesa ka mutu nyonso quand même moi opportunité moko boye que oui, que tu manges, que tu t'instruis et que tu loges dans une maison pour éviter mutema mabei. Mutema mabei parce que bato yo ba pauvre oyo bazo ya na pouvoir oyo ba pauvre lo oyo bazo na pouvoir et ils viennent là-bas balingi ba faire subir bato makambo bango baleka. Yango na bazo